Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des choses d'Enar TV. Merci, Naba Onyo, soit Balandi, des choses d'Enar TV. Ceux qui ont pour Talinga, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des choses d'Enar TV. Au la réalité, zo les kanamokili. Tu es libino si j'ai mon koya ya participé à Mawana Sony. Problème est anine. Cédric Kayembe. Cédric Kayembe qui a Mike Kalambay. Toza wana. Nini te ngito lo banaka tu wana zala branché na pesa au détail. Yoka. Et ça li mawa pasi na soni komona bato kaka ne omoi na cheli ba photo na likolo wana avant la image. Cédric na Bible likolo angomba soi-disant azo sambela yaya bebi bangomba ebeba bangomba o ba mamba ba matara ngomba pona okendo sambela bangomba ebeba ni nto ngeto lo banakati wana yoka. Des choses d'Enar TV ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Nous on est là. Des choses d'Enar TV au centre. Question est anine. Et ça dit mawa passe nation comme on a Cédric Oyo. Le qui a Mike Kalambay. C'est-à-dire, na fungole le parenthèse moko rapidement pour comprendre. Pour ba parenthèse des ça là tu vas comprendre ngabie yoka. Ça veut dire famille aba Mike Kalambay bazaba vrai ekobiste ya suka batuna ekobo ya suka. Oyebi batu tozolo ba mikonyo so ba yesima ya Bible pona kokosa. Po soko tali bien ndenge Cédric azo obina na kati ya vidéo. Nini to ngito lobela par rapport ya vidéo batinde nga ya Cédric ya Mike Kalambay. Cédric azobina ndenge babota ye, c'est-à-dire azobina mutakala ndenge babota ye. Et chose grave, Nathalie vidéo na ndenga azobina na musapi na ye nazomona za na anneau de mariage na ebité soki alati par fantaisie ou bien réellement à cause à un homme marié entre parenthèses et ça likambu ya kokama ningi to ngeto lo banakati. Comment na Cédric ndenge babande ko loba contre Peñel par rapport ya famille na baonde bazo défendre Mike Kalambay par rapport ya ba acte au Mike Kalambay a sali pa Peñel na ba Cédric na famille Mike Kalambay mumba bazoko défendre Mike Kalambay. Oui, c'est comme ça mutaboa randeko na ya azate to yebiango. Mais ça dit parce que mon bandeko oyo baye ko bomba na sima Bible, c'est-à-dire bangonyo so bazoya sous couvert la Bible parce que soko talipe Cédric c'est la même chose. Il s'est fait un frère peut-être derrière la Bible bazako c'est comment dirais-je bazako c'est camouflé, ko c'est caché avec la Bible pour dire que enfant de Dieu. Or non, ils ne sont pas dédiés. Nous on est là, rien que la vérité. Il y a ba vidéo, il y a Cédric Kayembe. Cédric Kayembe a petit frère, il y a Mike Kalambay. Cédric azobina mutakala na lobi mutakala ndenge babota ye. Et puis ebine luana il faut voir. Papa azoko bina zako ningisa poro kondoloko le loko mususu. Papa zobina zoko ningisa nzoto na ye ya kimubali azako balola yango ya ko balola ndenge nazo sala maboko na ngaboyi Cédric. Mais par après na ye ko tala ba photo ya Cédric toujours avec la Bible. Eza likambo ko kamwa Bible o bango bazo simba eza Bible ya ndenge nini. Eza Bible o bazo luka basala nango nini pe basala kana Bible wana nini. C'est-à-dire Mike Kalambay na bandeko na ye nyonso ndenge baza wana bango tout ba ekobiste. Ba ekobiste c'est-à-dire bato basali ka clique moko boye ya bango na bango basali ba orchestre musical pour attirer les filles, jouer avec les filles, basali ba groupe ba mangomba na bango ya binzambi juste pour tromper les filles. Biso toza wana, rien que la vérité. Comment na ndenge Cédric oya zobina mutakala yaya soki na che vidéo wana awa ndako na mino mobimba mvute. Soki na lakisio vidéo ya Cédric o ndenga zobina mutakala soki na che awa siko ndako na bino mobimba mvute. Si vous avez komona ba même personne o ya ba Cédric Kalambay to benge bongo Cédric Kalambay okuta etala Bible munene na maboko. Matthieu, Apocalypse, Genève nyonso kotanga. Genèse, Apocalypse, Matthieu, Deutéronome nyonso kotanga pour tromper les gens. Bato ba omema bato na bangomba ko kendo sambela po akangina nu photo na ngomba oui. To boite la chair a été toujours faible. Mais tant ozo sale na nzambe luka ozala penza en dehors ya ba bega mususu ya boy. Tant ozo luka ba bengo mwana nzambe luka o éviter ba dega mususu onzo to eki ko mema ona buzoba. Nous on est là parce que comme on a frère o na ngomba azo sambela avec Bible
na nzete na maboko na ebité nzete na maboko bazo imiter Jésus ndenge totalaka na ba film na ebité on peut baningi ba se faire Jésus pour tromper les gens. Or ils ne peuvent même pas imiter Jésus. Pour Jésus et moko alobi soyez mes imitateurs, mais bango na ebité bazo imiter nani. C'est-à-dire ndeko oya mobali Cédric Kayembe azobina mutakala ndenge babota et puis tant azobina mutakala azayi moko te auti ko sala ekobo na kati ya esengo ya ekobo ndenge alalani na mwana mwasi oyo aza wana esika ye aza na salon batandi mousse. Je ne sais pas parce que wana eza chambre te eza salon batie mousse na se mwana mwasi wana aza na boyinde azo filmer Cédric. C'est-à-dire Cédric na goût ya bolingo auti ko sala na goût ya ekobo o Cédric auti ko sala azoko sepela atiki nzoto ne ya kimobali boyi ndenge babota ye na lobi ata eloko moko ya na nzoto na ete tata mukolo nzoto ango pe ndenge ezaleli moyena peso détail ezate buzoberi yaya bato ezaka bien mupepe moko boye ya nzambe ye souffler ebimisi bango tout libanda bango tout bazobima ebimisi bango tout libanda pe bango tout babimi libanda pe bao continuer kobima. Et ça li bien te sali mawa passe na son komona leki ya Mike Kalambai et puis okomona ye aza toujours à côté ya Mike Kalambai tala ba photo na bango ndenge na chelio. C'est-à-dire na ye na Mike Kalambai égale 1 parce que baza frère égale 1 c'est-à-dire bana ba secret na bango ba ndenge ba salaka c'est-à-dire tangu ya zo sala leki ya Mike Kalambai c'est-à-dire azape un serviteur proche de Mike Kalambai. C'est-à-dire tala ce qu'on clique ya bato wana nyonso musani bazo sala Baza sur les services des diables. Baza sur les services de Satan. Mais c'est ça. C'est ça. Ça dit bateau baza ba vrai ekobiste ya suka. Ce qui n'a zongi na simamke ya koyebisa ondenga azolala na mwana mwasi wana. Je ne suis pas sûr que za mwasi na yanda ko azo filmer ndenga azobina mutakala. Non, je ne suis pas sûr. Ce qui ezaki mwasi na yanda azo filmer ndenga que mwasi na okiko zo vidéo ya bongo ya bulumbu ya mobile na atindela bato mususu. Atinde la camarade, non, je ne suis pas sûr. Ça dit, mouta filmé vidéo, on est à makangu na parce qu'il y a même un nom de mariage. Na lobby entre guillemets, est-ce qu'il y a marié ou pas, ça je ne sais pas trop. Mais on a pu confirmer qu'il y a un nom de mariage na Moussapi. Sauf qu'il y a un marié, est-ce que moi si il y a libala, nda filmé vidéo, on a pesi na ba camarade? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire, à kendaï ko sala bêtise, à kendaï ko sala ekobo libanda, na bandumba. Bazo filmer ya bande ko sepela na cadre ya bolingo. Lelo makambo nyonso ebimi libanda, lelo nyonso bango basala ke ebimi libanda, ya Mike Kalambai ebimi, Cédric ebimi mais tokomi wapi na bato. Mais bango nyonso tanto ya koloba pona nini po bango nyonso basimbi Bible na maboko. Biso sko tozoteleme na bato ba ko bomba na sima Bible na lokuta. Nous on est là. Rien que la vérité. Nous on est là. Bato nyonso basimbi Bible po ba ya kokosa biso bango de biso to ya koteleme la bango. C'est ça, nous on est là. Et ça, on passe dans maman des choses de na TV zoa. Nkolo azo bimisa bango nyoso libanda. Famille na bango mobimba yango livré. Ce qui tozongi kota Mike Kalambai, bazolo bande kone ya mwasi o nani bozo benge nani. Nani soki Yvette. Yvette azande kwa Mike Kalambai te. Yvette azama kangu ya Mike Kalambai. Ozo mona ba vérité ndenge zo bima. Yvette azo soigne sa peniel. Azo finga peniel. Or azo finga peniel azande kwa Mike Kalambai te azama kangu ya Mike Kalambai. Buzoberi tala bato ba ekobiste. Batu na ekobo ba ekobomba na sima Bible. Tala ndenge bazo bima libanda, bango moko bazo bimeza lokwa vague ya mère. Moni mère elinga salite te. Ezo bimisa bango ka libanda, c'est-à-dire bango baza salite o bakende ko kota na mère ezo bimisa bango na malembe libanda. Oyebi ndenge océan, kombo na oni, oyebi océan ne bimisa salite libanda, océan linga salite te hein. Ezo salite tout, ezo bimisa libanda, bango sko ba escro oyo. Bagende kokota na océan, oyebi océan, parole de Dieu, la Bible ezo bimisa bango, moko libanda. Kotala ba image ndenge na tshelo ba photo ya Cédric wana likolo. Ozomona penda ke mutu moko soko talié par l'apparence. Olobi penda o mwana nzambe. Olobi penda o frère. Nzoka non, pas un frère, un écobiste total. Un écobiste à 1000% même, je peux dire comme ça. Et ça li bien te, ba maman ba lobi papa, zwa yango yo. Bazo wanga na bazo défendre les mal, zwa mususu ye abimi libanda. Toujours na même famille. Parce que famille ya boy, nde ya wana bozolo ba ke
pasteur famille ya boye nde bobenga bango ba frère. Mais non. Mais mon peuple périt manque de connaissances. Famille ya boye nde bango bobengi bango ba pasteur. Famille ya boye nde bobengi bango ba évangéliste, bobengi bango ba frère. Mais non. Mon peuple périt manque de connaissances. Ozana matoi mozo yokate, bozana misu me bozo monate. C'est ça nous on est là. Parce que nous sommes rien que la vérité, c'est pour alerter le monde, pour alerter la communauté congolaise. To meka ko fungola misu ya ba kosaka batu na évangile na tango akala. Mais tango lelo batu nyonso ba fungoli mémoire batu tout kolo fungoli bango mayele. Kolo fungoli biso esprit de comprendre sa volonté, de comprendre sa parole, de comprendre ses serviteurs. Nous on est là. Rien que la vérité. C'est-à-dire, vidéo ya Cédric et Bimi Libanda, Cédric Azobina ndenge babota ye mutaka. Azobina mutaka la ya soki na chelio vidéo wana a otali on kaka yona moi sino na bana na ndako bino tout envoûté. Vidéo ya somme. Okondimate ke muto ya simba ka Bible ndeyo azobina boy mwana mobali azopanza makolo comme ça. Porokondo na yende azo balola ngo boy na se makolo na azo balola porokondo lokola je ne sais pas soka azo lokato andai ko sala ni na ebité mutazo filmer mwasi abandai ko coucher na c'est-à-dire azo lala mwana mwasi na se ya esengo ya kolala mwasi alali mwasi alembi ayoki oye sengelaki ayoka na se ya vertige ya envoûtement ya ekobo atelemi abandi ko bina kota azo bina ba o filmer ye andima ete ke vidéo boye ko ya libanda tala ndenge kolo azobimisa bango et puis aleki na télévision pour défendre l'intérêt de Mike Kalambay. Tokomi wapi na bato tokomi wapi na bango esalima wapasi na soni ba mama lobi des shows de Nar TV zoa pasola ye bandeko ba yeba pasola ye bimisa bango libanda bato misala ya molili bato misala mabe baye kobomba na sima lilo banzambe baye kobomba na kati ya lingomba ya nzambe. Voilà pourquoi biso tozo telemela makambo to condamner bango te to condamner acte ya mabe to condamner ba acte diabolique ba acte satanique o eza kati na bango nde tozo telemela po esunga bango na sima ba émission boye baleka ko changer. C'est ça nous on est là. Rien que la vérité. Yoka vidéo oyo moyena chela o awezate ya vidéo ya Sony. Soko tali on kaka boye o piqué crise. Soko tali vidéo o piqué crise. Na mona na nga buzoberi ya mutakalize mais oya boye na mona na note. Na mona na note pi batu ba osala ngo frère na Bible. Kando moye na che photo ne likolo na Bible. Wana simbi Bible na nzete boye. So bino bo moni bo bien frère Cédric frère Cédric. Et cobiste total. C'est-à-dire Mike Kalambay na bande konya mibali bango tout ba ventrier. Misana na bango libanda oya zana mato ya koyoka sai nini oyoki. C'est ça, rien que ça. C'est-à-dire bateau nkolo abimisi bango libanda, famille oyo ba sumbisi, famille oyo ba revese, famille oyo ba salisoni. Nga conseil na kopesa bango eza nini? Conseil nga na kopesa Cédric na Mike Kalambay botika makambo bozo sala. Mike Kalambay tika na mamba musique fanda na onase otuna volonté nkolo soki réellement ko continuer musique. Côté kolobaki okoma pasteur ya fanda nan tika Bible on a tranquille pour Bible. Et quoi que tu m'as et que ça la bien té Cédric beau changer clique na mnezaka boko si ko zala ba frère pour na ko sakane la bana basi ko sakane la basi abatu bana batu c'est pas normal. Ce qui bo sala ngona vie normale comme tous les païens et vous ana ngona problème té mais biso tozoya ko ba pourquoi bozoya ko kota na ngona sima ya lingomba ya nzambe bozoya ko kota na ngona sima Bible. Voilà pourquoi ça ko interpeller biso pour toya ko lobela ba émission ya boya bino batu bo sala mabe. Nous on est là. Rien que la vérité. Pour la limite, mouton soit celle de délire na concerné bisoté. Mais pour la parole de Dieu et concerné biso. Parce que la Bible c'est Dieu. Nous devons défendre l'intérêt de notre Dieu. Voilà nous on est là. Rien que la vérité. Donc et sali mawapa c'est na Sony. Ba maman babi des shows de Nar TV. Lobela kaka. Nyon seza makambo. Voilà pourquoi tu es koloba soko la ninga leomba liboso. N'hésitez pas. Abonnez-vous sur notre chaîne des shows de Nar TV. Otala kaba émission na biso. Partagez émission. Pesa bande comme sous batala. Tindela biso ba information na des shows de Nar TV numéro na ngango wana gravé na WhatsApp. Tindela biso ba photo ba vidéo benganga na WhatsApp pesa nga ba information vrai ba histoire vrai to le belango na des shows de Nar TV et que ça la bien. Ezala ki abino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala bonché ba émission ezakoya. Merci.